Via, ezani. Nous sommes les Canada. Oui, bien moi. C'est un gars qui est boy. Mais daddy, n'habitez, le banzama kufa so kinzamba sana bomo daddy, n'habitez. C'est quoi le biloko? Yomo muto bimisi, bien yé muta bimisi le biloko. Papa, ngamona bimisi. Ngamona bimisi. Muteme komi na suka. Ata mulenga mai se bachimana. Mulenga tondi. So so bakisa mai ezo sopana. Elingo bakisa so les pasi ya kocha mai te. Mama. O dali asali. Nzambe moka yebi. Ndeko kiti biloko. Monique komi na suka. Esili. Ekote mama. Esili. Fia kolonga. Fia kolela. Longola mai na miso. Longola mai na miso. Atika na mbongo na ngai. Asisa mbongo libala te. Asisa mbongo libala te. Bozaki de butu moy. Bozaka na ye. Mekote ende mama na. Maman. Yak. Bonjour papa. Bonjour. Non, le tantine vie. Tantine vie, hein? Les deux jours. Banda babimao. Papa ibakaenda na yibite. Ba déménager na ndako. Biloko izana ngola kati ya ndako izago yoka yo biloko nyonse kuka. Mais ye mwasi akenda na mwana. Alors, donc libala na bango sa tendresse. Papa tika oloba we sa tendresse ndeli yaza mwasi. Libala mobimba kore ile kaka bien te. Nangata tanu pangu na pandia kusona yoka kakuswana na bango. Lele nyonse. Kure le kabete pa mwasi na mobali opana. Bango libali mwasi na mobali kura ile kaka te. Uporta na lele nyonse. Alors, babimaka boye des jours yangoyi. Ata moto akoya kufungula ndako naza komona te. Obala te mabe oza célibataire. Obala ba problème. Faut me tout vendre na biso ba célibataire. Ki célibataire wana zakolo basoke ki célibataire. Yo kanese za malamu na vi. Mwana mwache soki basadio. Vanda la ndako dibala. Mego ya bangwao. Nanga tatalo pangu na tika la kakanga boyo mona naza kutala bangu kula naza komona. Soka zande kuna yo na yebisa yo mama. Libalo yo dialogue ya la kate. Soka zande kuna yo mafia. Linga kuvwandisa ye te ya ye. Avuanda na dibala malembe. Batika kokuswana bangu mibali na miso mwana na bangu akola. Na mwana kumona tika likakaboya za kutala tata na mama ndenge basakusa. Papa banga kena ngai. Merci mama. Otika malamu. Merci.
lelo aleki te nano akomi te bokutani na ye te tokutani te alors naza mpena na mingi mpena kokumela te eloko mpena na koyebisa yo mansanga fo bombanga obi ntina ye toyaka na badepense oyo nyonso tosalaka awa esalaka nga mpasi pourquoi parce que mobali oyo olandaka yebaka yango ke c'est un chauffeur taximan ere moo bo asalaka bacourse ya patron ere moo bakende etikaka mwana na mosala na classe pardon ezali biloko na ye te nde nazoyebisa yo awawa salonga déjà boulot est ce que ozomona te ke akomi kolala mpa na yo makambo nyonso tu akomi kosalela ngo awa est ce que liboso bana soki alingi alala abana oyebisa ke no bebe lelo ta mosusu na olala awa mpona lobi moyenaki ni mosala eza te donc omoni babiloko mosusu ntango nga nazo soki nazoyebisa yo fo koyoka mape bon te tala mogondo nayebi te so ozoyebisa nge eza fo nao comprendre te donc seke olingi oyebisanga ke mituka nyonso dadi abanda oya nango aya ye te bilamba nyonso anda olata ya ye te donc oyo nazoyebisa yo eza baréalité oyo faut comprendre donc un simple chauffeur baotinda ye akende kotika bilamba na lavage azwi bilamba alati bilamba kocha dadi simple chauffeur mama omoni bacostume oyo soki omoni batindi yake kotika costume na lavage donc dadi eza na eloko te biloko nyonso ayelanga awa eza ya ye te bilamba bamituka basirance nyonso opesa ngai donc eza nango ya pamba oyo nazoyebisa eza bavérité na umeli kozela osoki bandakala mingo olala na yo pe ezalaki olala tokei nanga na obima yaka kasi yaka ndenge ata bazala bapresse na yango eza extraordinaire ata bazalaka agitation yango meya lelo amoni ndenge oni mbongo ti dadi okitisanga okitisanga makasi na $10 yo ba 10 ans komo calculer ngo lelo pesa 10 lobi 10 eza so ba monto wanda pesa ngate traité caractère osimba malam tokei kasi traité caractère osimba mais tokei kasi te ozotika ni Papa Daddy, nga batikila yake nga fungulo. Na yebi kaka, mama tikili nga fungulo kuzungu. Mena yebi siyo, 3 jours oyo. Naza kumona bamuti. 3 jours, sa kumona. 3 jours banda bakende. Banda bakenda. Bako kere pour papa. Pour place naza tendresse o. Papa, pesa fungulo papa. Tala, yo kanano. Yo kana pesa yoto. Kuzwa basi bele papa, fokeba. Surtout basi oyo di banda. Soki so lingi ye ndenge batinga makamibadi. Surtout sokwa lambini yo makemba. Komi kutia yo makulu na maya moto.
akomi kobongisa yo manzaka makambo nyonso makulu okubusana na mama na bana yangwana keba na basa di banda tendre sizalaka makasi s'il vous plaît papa pesa nga fongo papa vi yangwana ti batia mwa makolo na mai kutozomela mwa eloko mwa petit à quartier vi mosusu eza mpe nga fongo na papa na se changé eke okende biso merci mpe na nzambe akumbama ndenge akei na volonté na ye mama papa aza mama bana na yo luka oyeba akei wapi papa aza kutwile fungola okoki kokite ndako ya libala boye te ma sœur oyebi nzambe asunga biso na makambo nyonso toyeba que s'il y a un problème to consulter d'abord lui l'éternel des armées apesa biso badirective na mokana 1 Corinthiens chapitre nango 4 1 Corinthiens chapitre 7 na verset 4 bible ezoloba ngo clair que mwasi ana autorité te likolo ya nzoto na ye également mpe mobali. Dans ce qui veut dire yo koka ki kozwa décision te na ndako na yo obima sans pour autant solo na mobali na yo. Ozomona parce que nzamba zo l'acception que moi si azam mutu oyo azo tonga ndako na ye la femme sage bâtit sa maison. Proverbe chapitre 14 verset 1 zo lobango oyo sali otongi ndako na yo ou bien opandi ndako na parce que c'est la femme est censée nde azo détruire ndako na propre maboko na ye. Maman Vierzela, écoute-moi te dire ceci. Omoni, le mariage et ma bénédiction moko impossible. Peut-être batbaye baraté. Ce qui te zolo bano makamo c'est parce que nous sommes rassurés que tu es vraiment une chrétienne. Moi na nzambe ayebi ki libala e bundisa magamakasi. Le diable cherche quoi? À Lukaka deux unions, on a parce qu'il que dans l'unité et dans l'unité il y a une force. Il faut akabolabino. Yo étant qu'une chrétienne, tu as le comprendre que diable a bandé déjà missionné dans ta foyer et qu'il fallait ôter les mélanges pour que bokabwani ezalate enfin au bunda na mabolongo lelo bosani que tozo bunda bitumbeza ya nzoto te mais tozo bunda ya molimo. La Bible dit quoi? Nous n'avons pas à combattre contre la chair, mais contre les esprits. Pourquoi vous comprenez papa? Vous condamnez papa. Vous allez quitter ton nazolela papa. Et là on est une salité pour la kangalibala na maboko. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mais la finalité maintenant c'est quoi? Oko quand on a maboko te passer mon cœur maintenant. Si ko gagner dépasse les things auto loba awa parce que toza bitumba ya nzoto te me bitumba molimo. Si ko non zu décision longo nda kwa libala na yo. Zongi pa na bino. Isko yebisa biso ko gagner bitumba to gagner te. Maintenant tu as donné l'action au diable. Le diable n'aime ta gagner parce que tu n'es plus dans les mariages. Balobi makambo eza molimo eza lokola liboma pour na bateau baza charnel. Yo oza spirituel parce que tu es une femme de prière. Tu es un enfant de Dieu. Maintenant lorsqu'il y a un combat qui arrive, ton mari n'est pas spirituel. Toi tu l'es bien sûr. Mais tant que bitumbe yo cédé diable bandi kozwa yo mutu liboso mama via okangi motema obosani lobanzambe okangi biloko bimina ndako libala opesi accès na te liboso comprendre ngai te papa papa nazala ki wana kolela libala na mama yokana obi makambo mususu ezofingisa basala nzambe pe na église mwasi ya libala aza mutu oyo se comporta lokola mutu nyonso te na kati ya mariage eza na ba réalité ezaka na kati na ba réalité eyela comme na mariage faut mutu ba ko affronter yango okimi bitumba okoyi ko affronter bomino ka libala mobali aza ya yo nzambe apesi yo mobali pendant bato musu ba osambela nzambe ba osenga nzambe pesanga libala nzambe apesi yo mobali soki mobali na yo makambo azayi ko saliza ya solo mwasi ya solo asalaka nini tote ya rabino na bonde otie maloba nzambe wapi na sambeli Seigneur Dieu. Mais quand est-ce que l'église va comprendre que l'ennemi est en train de rôder comme un lion rougissant? Dites-moi, qu'est-ce que nous allons prêcher? Lorsque les fidèles de l'église se permettent, il y a maintenant maman vient yebisanga.
Otiki, c'est un bon exemple que tu as donné. Nabao Bazali Banda, Otiki Ndakwa Libala. Pour un jour, Obana Lissosu, to Otika Libela. Conformément à la parole. Mais ce n'est pas la réponse à ma question, Maman Via. Jésus, Marie, Joseph. S'il vous plaît, papa. Non, Maman Via, écoute d'abord, maman. J'espère qu'au comprendre des questions au pasteur Dingizoa posé au thème, répondre d'abord à la question. C'est alors que tu as expliqué pourquoi Monitosa déterminé, que nous ne sommes pas contents. La réaction, décision, oui, c'est pas normal. Répondre d'abord à cette question-là, c'est alors que tu as évolué. Le sambo nyonso basala nzambe to salipo na yo tiango wapi. To suita ko luka nzambe, to suita ya ko belela nzambe, nzamba salo grâce à koti ya kimia na libala na yo. Biso misatu na basala nzambe na yo ensemble. Tous ayons na séminaire ya maman Esther Malela, maman Sanjo. Tous ayons na séminaire aucun malobo ateyaki. En plus prière wa sala ki pona bato ba assista ikuno yokaki. On dit vite que nzambe wana ya basakolo ayokaka. Nzambe ya no la rapesa ka kimia ko peso kimia te masu. Boyoka ngai. Na ebili lo banzambe ndenge osoloba. Na boya ko kabona na mobali na nga. Ma vie. Donc si c'était toi à la place de Job au nord de moi ça qui est. Mais papa, combien de fois nous avons toujours à prendre bateau, base à la confiance en Zam, la fidélité de Dieu. Pour perdre un mot, nous avons parlé pendant toute une année sur la fidélité de Dieu. Homme de Dieu, maman, il y a une chose, hein. Écoutez, maman. Bon, en fait, tous les temps, tous solo li makambo, tous l'axika que nous ne sommes pas contents, na actuel sali parce que au bout libala, c'est pas bon. Yoka maman. Moi si tant que mon bal nazo kene peut-être libanda, moi la salibo. Yo po longa bitumba nezani. Eza kotika na katanda kuna yo. Pourquoi nous sommes bien en Exode, en Israël, en Exode chapitre 14, verset 13 à 14, alors il rester en place, ne crains rien. Attends la délivrance que l'Éternel va t'accorder aujourd'hui. Les Égyptiens sont des personnes qui sont la réalité. Sont des réalités. Mais restez en place, attends la délivrance que l'Éternel va t'accorder. Donc, au lieu sali, il y a que yon tozu défaite. Donc, yo ozu échec, au pesi victoire na kaya banguna. Parce que libala c'est koufi. Non, maman, yo mto perdre. Navandaki, nazelaki, nabondelaki, nazelaki mobile nanga songilanga na ndako. Esalemaki te. Papa, nanga na na vini ni na mwana. Papa. Nanga rappeler deux choses. Pour na global susté. La première Isa, oso se rappeler jeûne et prière le sambo o salama na quatre églises avant yo bala. Bon et bandi yo obima na ndako libala. O se mettre d'accord na mobali na ote quelle que soit ba faute na ye. Obimi OK? Alors yeba ke biso toza d'accord te. Malobi que le fort soutienne le faible. Le kola yo bimi faible, biso toza la faibleté. Nous allons prier pour toi parce que il faut récupérer. On ne peut pas accepter la défaite. Depuis quand yo kenda yo que Satan va vaincre dans le mariage? Pasteur, tu dois attendre parce qu'on a beaucoup aussi à faire. Seulement que je ne crois pas qu'il y ait même temps sur mon balnaï. Parce que moi, si il faut que secret est au récit d'un mariage ou d'un couple, quelqu'un qui se mesurera toujours dans le moment où bengi amour, dialogue. S'il vous plaît, quand dialogue est atteint dans le couple, c'est important. Je ne crois pas qu'il y ait cela dans mon balnaï. À Kangi Bilo, à Kei, tout ça. D'accord, merci. Zamba Bomba. Nous sommes toujours en permanence, toujours ensemble. Projet sur ma papier et puis nous réalisé. C'est vrai, chérie? Oui. Ah non. Ah. Mon
mon amour. On s'est retrouvés, Babounanga. Chérie. Ata sentiment est trop beau. Vraiment. Si tu veux, ok, une agence qui est à la conteneur, la souci réellement vraiment économique. Ça va, chérie? Agence Nini, chérie? Na Inter Express Business Fret. Oh oui, na bien agence sango. Et ça vraiment agence assure. Na yo ka battre tinda bloko kuna donc battu na mo bazo ngo Sans problème. Je te dis sans problème. Vraiment. Ah ben oui. Fais vite, hein? Oui, je prends les sacs. Inter Express Business. En tout cas, awa, soko tchekoli, soko tchango lelo. 2 jours aux yeux. Et puis, il y a conteneur des alarmes, il faut compter 25 jours. Il faut compter 25 jours aux yeux. Mais, de préférence, zelanga awa, ngana kota, na solo. Ça va? Chérie, toi, il y a qui peut te côté pour me bande, na vélo sur banda. Hein? Sois calme, yo zelanga la information. C'est pas ça. Tu peux pas y beauté. Attends-moi ici, j'arrive. Ça va? Bonjour. La profonde. Oui, Vanda. Oui, monsieur. Merci. Mais ceux qui nous ont engagés. Engagé dans le domaine de la fret. Voilà. C'est la formation. Enfin, on met quelqu'un qui a un mobile. Mais oui, que dans la norme pour engager mon tout, il faut les inspection à travail ou un candidat à travail. Moi, biso awa na Inter Express to engager à tout bon côté. Il y a des normes que nous respectons sur le plan juridique et administratif. Papa, na moi na ngati. Anda kuzwaka biloko na motuka, na zui, na yeko kotala ndako, na zui na yeko kotala ndako, moto aye na zui na PCA. C'est ça mon petit problème. Mais oui, il y a changement. Il faut bloquer wana ndenge olobito zoyo. Il faut te déclarer officiellement. Pour na oyiba ke lobby retraite na ope ba foutre yango bien. Toko ko illégalement, eza bien té. Donc bref, donc le bagage qui place ça na monter pour na. Ouais, mais ngana sengi na nunke. Le gars lobby ko sala formation na te kende na inspection à travail, ba pesa yo mukanda d'abord. O ezo pesa yo, ezo ko permettre yo ba ko engager yo na service. Là nous allons te prendre parce que biso to lengi peke to chasser chômage. Moni ki biso awa na Inter Express sérieux na musala to lengi ko landa mibeko ya mboka. Donc, ma plan est comité. Dans 3 jours, je vais te retirer. Ah bon? Donc, on a conteneur 25 jours. Mais oui, c'est un bloc aussi de chez comité. Hein? Mais je suis pas là, je suis pas là. Nari, yo ndimi pena ke ngana ko kosa yo. Na uti kuna na kati, na tuni bango. Est-ce que Arlette Zinga na bébé ta kololo ba tindi bilo otena ne comité mais dans une semaine ils ont comme na to zana so calme. So ke yé peut-être je t'assure que non na kotika la jamais pour négliger ta mokolo moko. Et puis ndenge na ko pistonner yo muta oye bango. Chérie, et puis que non zelango avec impatience. Ah mais comment il faut zelango? Vraiment mutema ya likolo donc nazo zelango na nemo ye ondimate. Kitisa no motema. Ah, on a agence à Inter Express. Agence à et puis, non, Ezali Nangome, et comment? Sois calme. On comprend? Oui, je comprends, bébé. On peut partir.
ozoyela ndako nanga obenga même pas oyo ozwi kito nganzami eza nini nalingi te nayebi sio nalingi te kala nde okotaki nsima makono bima boniko dadi nini oya aolexela nga tala ngai na nini nalingi te so baosambusanga boye na nzela selikoo na yo te mwa mbongo mokie na ye kofuta ezaki mbongo mokie dari mais sofutaki yango kala oza incapable okofuta miongo te malamu dadi nyonso eza yo oyo exploite ngai okosikosinga nzoko ozala no chauffeur boy chauffeur même nyonso bane oya nango aya yo te dadi osakai na nga bilamba nyonso bane oya nango awa basirasi nyonso topesa ngai bacontener banini eloko te wana eloko te dadi gaya zero solo bato nyongo bakoma osambusanga mpo na yo dadi nalembi yo jane mar nalingi lisusu te lelo ya mokola soki omoni présence na ngai ata omoni nga na nzela dadi lekanga neti oyebi nga te okomprendre nimero na nga na telefone ofasango efasango nayebi so lebanga alesimba nzela kende nalobi leka escro moko boye na nini dadi nabi na yo leka simba nzela okende te yaka ntango inayibaka te ikoma nini awo joli nasi yo momoni makambo nyonso eleki na miso na ndeko na mwasi kosambusa ngai te mpo na mbongo nazalaki si oke mobali oyo akofutela ngango me yo moko omoni aventure nini asali ngai oza mopaya te oyoki nyonso akorde ngai ntango na oluka na opesaka vraiment pardon. Bien sûr ma chérie, mais obebisa nga pe musala ata yo moko oyo defa biloko belé bongo yaya soko yebaki vraiment siko kolo boutique José Tumba asiliki donde na boy fona tika musala darling siko bilamba ngo pe nyonso aussi exploiter ngo lati na ngo récupérer nini on a présenté biloko na ye yaya joli limbisanga siko yebisanga lilo basuka nini oyebisanga o nga pe na passer message par kolo boutique ko sekete te nde naza boye na uti agence naza na moto moi fa bimisela ba marchandise mo so na teke yango na opesa mbongo no sans problème parce que agence wana eza agence moko ya sûr agence assure loko ya José Tumba. Merci Nakina. OK. Courage hein. Maman. Macha. Naibite timo kwa msusu ndefene yo ndengi zo leka ka kuishanga petaka tebisanga ndambu ilipamu. Donc poni yoko defa ezali lukula iloko mokukwi ya pamba pale yo. Oh, moza kumisambusa. Tala ndengi luza kuyaka na mbutu mbuku nazo utala kabilo na mshika kuna. Barabara nyonzo batu babibi bazo tela kai wale nani machanga ndengi pe umesha na yo kutambu na tabani yo bwana zo kenda kene yo but bana bazo bima bazo tala kai yo machanga zo kenda tabani yuka sonye ngai nakoko bimse yote ko yanga mbongo na zwaka ngakutu nanga bajete nanda kuzo tila ke mutune yo na mibali leo ozanga kufute yango pele bien libanda na sepile kene yo pisike soku 5 ko ki paba kama tambongo niyo yango zo fandila ka uza mwasi tika kama kambu kudefa ka bongo eza kubebesa ka le pétition yo zo kitaka lumona kana miswa motuna na kotuna ozalika motuna moko mama ozala na bana misato minete ozala na mwana moko yo motema na yo moko esala libala yango ekufi okobala obe okobala te Maman, tu as une réponse au papa posé. Oui, vous venez de se dire que c'est au compte pour nous. Il y a des mois à la bisou. Maman, papa,
nabima na ndako pamba te nabalaki nabala bayeba bali ngai nake nasali foyer na ngai ndeka bible elobi l'homme qui quittera il s'attachera à sa femme malgré baréalité ya mokili naboti Sara na ndako ya libala basentaki nga te ntango babala nga mpo na ngai mobali oyo na mbala banda ntango nazaka jeune fille na ndoko loba nakoki kobota mwana na tata na ye te lokola nzambe atiaki nga grâce akutanisa ye nga na dadi naboti Sara na suki wana nakomi kotala volonté ya nzambe nzoto nanga eza joie mibali te nakokosala nakende boso konte nga nabala lisusu nakobala combien de fois kofanda bo eza solution te bato na nzambe bazoede yo na bapriere ezala butu ezala moi bosikoyo nazoyeba te obimi pwani obimi parce que omoni pase eleki kaka yo na ndenge osimba bible na bolingo oyo olinga dadi jamais okoki kobima mais so obimi omoni ke eleki mama ezali solution te via nakozela yo te mama pesanga réponse nakozela yo réponse nango ezaka moko naotelela nzambe ambo abe otela yesu la vie eloko eleki bosolo eza te eloko eleki vérité eza te na vie non c'est pas vrai mogondo c'est pas vrai mogondo eloko eleki vérité eza te petit na nga eza nini problème ya darli te darling abisiki nga na chauffeur baconsigne na nataka ya ngai te aza informé de tout nakopesa information bainformation na ya source à cause d'information ya source bongo na facilité bongo pourquoi achasse nga na palais et puis kochasse nga ya pamba te ma femme aussi azongi epa na bango te problème chose ya maîtrise te mais avcb tio ezalaka te mogono ezalaka te mogono yomelaka oyo te omelaka ngo te mina kopesa darling information fia ndenge moko aya tina pana darling akayinga après visa owanga na ndenge nazopesa ba information na mogono non tosaka même bato tosanga bakamba babeza ya jida en tout cas en vrai dire vraiment na oyebisa yo nga pena makambo wana nayebi yango te mais chose grave oh nga na omona pasi eza nini le même makambo kaka oyo oyoki epa ya vie yango mpo oyoki susu epa darlin et puis chose grave vie mwasi na yo vie nyonso tu oyo soki eleki eza berere na yo moko ofandaki bien na mwasi na yo via mwasi na yo obali ye mpe na pasi mais vifale kaka ofandaka na mwasi na yo avenir ya Sara ve otiaki yango wapi lelo mwasi oyo bana kolandalanda wana abana kolandoka peut-être ta mosu mpona la siko yo olegisi mwasi wana or fasi ofandaki na yo na mavi ata mosusu mpe olinga kolonga mosala te vie mais tanga na bana webiso ke vie so omoni nga nazo baye baboki na nga vie tikanga na baye baboki na nga nazo baye pourquoi parce que na yebi tina nini nga na melaka biloko na ngai vie omoni siko balongoli musala abengani yo lisusu so yo yebisa nga siko est-ce que azalaki pena na bolingo na yo omoni te kazaki na intérêt pa na yo Thank you.
aza nzambe abongwanaka te vi nyonso mwana nzambe il faut se confier na maloba nzambe. Isaïe chapitre 40 verset 31 bazoloba eloko moko eza très important. Eloko nini makomi ya nzambe ezoloba na biso balobi na biso boye, mais ceux qui se confient à l'Éternel, il renouvelle leur force. Amen. Amen. Makomi ya nzambe ezoloba na biso mutu nyonso oyo atiaka kaka elikia na ye pa ya nzambe, nzambe arenouvelaka makasi na ye. Soki elikia na yo eza pa nzambe oyo biso tondimela, nzambe oyo totielaka motema, nzambe akufaka na ekulusu arenouvelaka makasi na biso. Notre Seigneur Jésus-Christ aza force na biso. Toloba soki elikia na yo eza pa nkolo ozala jamais décimé ma vie. Yo zondimela nzambe wana te. Tozanga ke like pa nzambe wana. Oya zongisaka batu ya sika. Oya salaka makambo sika na ba vie ya batu. Eloko ni nzamba zanga ki na kosala na kati ya libala na yo. Eloko ni nzamba ko kolembana, eloko ni nzamba ko kokate. Mama vie. Eloko toni tolo bano lelo ozongise likia epa ya nzambe. Oyebi ils ont interdit na mwana nzambe asuka. Tu te rappelles que Jésus-Christ, lorsqu'il s'est rendu compte de tout ce qui devrait lui arriver, asukaki. Comprendre que suka ongana zolo. Asukaki na bonzambi na été. Mais lokola Allah taki nzoto bon moto, atali douleur ezaki liboso. Na bon moto, mayele suki. Mais tant wa zongi na bonzambe, alobeni. Papa mokano no salini ekokisa. Voilà pourquoi ngana mokuse na koloba bo. Oki bayembi bazoloba eleki nga mayele esalinga kobanga anakende ko wapi nazongi na liziba esika nazwaka makasi esika nazongaka ya sika kanga ekuke ya satana na bomoi nanga etelema etele nzambe akanga ekuke ya satana na vi na yo esila boye te balonga yo te okoya mpe na si te. Amen. Alléluia. Pasteur, maman, Bible zoloba, il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Espoir est ça. Mais yebelo komoko, homme de Dieu, que bitumba ndeza sengeli obunda bitumba opoko akolonga. Mobali na yo aze nemi na yo te. De la même manière pe yo oze nemi mobali na yo te. Tant batu basangana libala na objectif moko ba récit mission libala na bango. Mais le diable n'est pas à hauteur loba dernièrement a qui a ko se plater batu bazala uni c'est alors aka ko bundisa batu. Webi mama promesa a ezanine. Oyeba que ce n'est pas ton mari mais il y a un esprit qui est derrière ton mari nde yangone sengeli yo combattre. Parce que zambilo mususu yo ko mona ngolo kola normal na miso musuni boy mais spirituellement eza makambo eza anormal. Alors il faut tellement la prière. Yaya, sautant même dans la Bible, c'est clair. Dans le Juge chapitre 14, dans verset 5 à 9. Sautant au monde que Samson, bazaki na papa na maman ni bango 3 personnes. Mais ton bazo ke na vu latima, lion abimé li kaka Samson yemo pendant que batu baza 3. Balobi un jeune lion réjouissant 20 à sa rencontre, mais pas à leur rencontre. Pour te dire que Moutou babundisa, ezaka wazana bilaka na nzambe tata. Mais yosko faut tellement na kati ya losam. Mes chers, vraiment to soutenir bien aimé na prière. To bomber na loboko na nzambe tata, nzamba fortifié. Lobiko nangai, esimba mina yo, nyonso nanga, esimba mina yo, yoko ponzi ya bomoi nanga. Tango ya kala, na nyokwa maki, mapasi ni nyoko, elanda kinga, kozanga maladi, elanda kinga. Tango ya kala irena
Papa, nyonso eza koleka nga tata na yo na yini eloko kaka nakopesa yo conseil sala nyonso obondela mwasi na yo obongisa na mwasi na bolingo maître azalaka te atigandi azalaka te o ngai champion ya bolingo azalaka te Ah bon, papa. Nini kodéranger papa, ngala ba problème. Lo bemena. S'occuper ma kamna. Papa monoko ya tata iluba. Ah, Alexandre. Iluba kama kama. Papa, boy. Papa mazala ngolo vite. Ya kazakate. Mais un problème là. Pourquoi on compte ta tata mukolo ko songi. Mukamuke ga boli mazala kate. Auto surveiller. Par besoin le gars intelligent. Gars qui par ma commander nous fatigué wala. Fala ni revivre vivre yo. Laisse-moi la tuna papa pourquoi l'égalité. Pourquoi tu l'as dit bon? Pourquoi ça dit bon? On s'est sur les 3 jours sur la tête maintenant. C'est la race ma foutu au monde nous venir à tout ça va pas. Oh yo ça n'a plus de pas de problème tu as on va éviter. Papa. C'est du chapeau mon. olingi nini ebizami okifuka matata na yo ngai te nzambela ngai likambo nini mutalibosa boya mobali na piesa ngai nalingi te nabi na boyi luka mosi na mosusu ngai te luka mosapi na yo Tu es mon amour à moi. Ya fuati. Oyoki, ya fuati. Na limité, la dina boy. Mais bien, ta, son assez ma belle limisanga. Et comment démodé? Vous comprenez? Et comment va démodé? Pour fou comme on a l'ingango pour fouter. Na limité. Na comment ba engagement na ngai? Oyoki yango. Engagement ni no zoaz. Na sir oyoki yango. Engagement ni no bozo. Bébé. Petit. Darling. Mugon.
Je m'excuse. Si vous êtes pour vous, vous évitez ma maison. Si la nana était maman. Là, t'es quoi? Vous l'avez la moto? Non, maman. Darling a causé la salité. Attends la moussinenda. Mais pas Darling a 5 jours. Vous sentez que vous avez la vie. La vie qu'il y a pour utiliser mon abat. Utiliser tes abonnés. Darling petit dans la confiance, petit. Donc, vous comprenez ma comme tout dans les gens ça va. Donc, ils ont pas compris. Après, les naïvetés, ils arrêtent. Nabi d'Admalim. Maman Darling t'a apporté qui? Apporté à quoi? Ça m'a ça la caille pour une ligne pour un tapis rouge. On a eu Boni, à son PPT. Mugondo. Il y a des camons. Mugondo. Il y a un Mugondo qui s'est dit, il y a pas Mubali. Non, laissez. Ma bébé Zate, son popularité, son appel en date, nous avons moi si nous vendons que nous avons foyer le pessi. Tika dans les salles vinaille. Mugondo Mubali ou pas Mubali, donc c'est des lots pour côté. Il comme ni. Il y a un juif dans la seconde balade. Tika Mugondo Mubali, Mugondo se spécial, se retrouver à CPS là il y a eu ni. Tika ekinya. Yo yeli ngana ka so muta kufiso na famille na bino oya mama boli. Boni. Bongo mugondo one ni alingie kaka ningi alingi Darli papa. Mugondo. Apese ka boli boko ba déclaration d'amour. Neka dire au delà ça de petit makita. Ba promesse au wad. Abininga au façonner bi Darli ma boko mtu esa e ba ko simba basité. Ma boko mtu bigondo kozaka wa. Ma promesse ninga au sala e. On a beau mécanicien. Ma beko mécanicien bon yo sikoyo. Yo na bien bolingo yo zola sawana. Suko yega to mfutata mo katikati ya banyo. Suba banyo mo yo tike la mo suko ko lo wata ndabda de salon. Na vino na ko pesa. Le nazara. Suko tiki mo sina banyo mo yo tanisa manis. Boniko papa zuko sata rétroviseur. Bolingo la sa nini. O déficit moi si biloko banyo. Do biloko za ko no mbala banganda. So ça doit au kamisi ayo ale o memisi watu bali ya bamela mais ko pesa mo se ko mien capable ba nyongo ya tika na tuli ngai nani bwa mabe te yonde malamu sina bwa basi te na tuli yonde mtu malamu sina bwa mabe bo yonde malamu mabe na bita tini yo zawana na bidi na tuli yona ne yo zana mo se ko da mo zo iwa na tuli sina bwa mabe ba pièce da sina bwa mabe ni mo za chance ko kutana da na mugondo sina kwa ngai Nokto kwa ngai, na ibite. Wale Bandumba. Bala wozo benga Bandumba. Dadi, ozo benga Ndumba nani? Ozo benga Ndumba nani la tunyo nani? Tala ba forme ba pantalon ba ninga ba taxi men ba tia kata pantalon mbenza. Wa yo zo na oka wasa boye. N'importe quoi. Moi il peut se bibi to tala non bala pe mais to so pe boano. Tout élément moko est très important. Oui, ko sunga ba famille pe ebele comme ba couple pe également. Alors nzambe aloba bandenge belé. Yango moni mukana Job ezolo bango, Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. C'est à nous mener à kozwa garde na o nzamba zolo. Soto mona cheval aloba. Et nzamba za na plusieurs mois ko ebisa bato. Ozo mona nzambe so za na posa pesa yo papa ko ba mbongo. Papa, akoya te nzamba kitya pesa yo mbongo boy. Ana muta ko utiliser à quoi utiliser plein de choses tout le monde va dans le côté ça dans bon côté mais dans zela na yende yo zo mbongo Nzambe azo lié sa moto à travers corbeau et puis la Bible dit que yokana Nzambe a commis à niveau goloba lorsque Dieu approuve les voies de quelqu'un il dispose même favorablement de ses ennemis
Nzamba azokoma capable ya utiliser bango na yo. Amen. Et puis maman boye bango, yé maman via to kolembete. Pourquoi? Vous savez maman Nzambe na biso, c'est les plus meilleurs payeurs. Ya batu Nzambe na biso nda futaka bien. Amen. Azaka ingraté. Nyon surtout obino bozo sala, motema obino bozo laksa attachement, na fidélité obino bozo talisa et pas Nzambe puis na église, Nzambe foison que c'est la bino au centuple. Voilà pourquoi prière au biso to sala awalelo. Le bateau za la basale Nzambe te. C'est toi vraiment Nzambe Nzamba pona. Yes. Nga Nzamba lekisanga na banzela ona go balutanga te po alobaki nanga na tika yo nyoko mapona salo musali nanga. Na ba témoignage noté ya bato. Bongo ngai muteme suka. Na tombola maboko likolo na bel Nzamba sala te non. Ce biso to bimia likambo fo sala. Homme de Dieu. Passez mon cœur. Et là, quand vous voyez que papa makambo, ils ont makambo, ils ont purement spirituel. Amen. Ils ont makambo molimo. Yango moni bino loko ba paratan bo sangisa batu. Bino te bo sala libala. Ba parante bo sala libala. Le mariage c'est une institution divine. C'est Dieu qui a créé le mariage. Amen. Alors tant batu ba sangisa nzamba lobini. Oh ya sangisi muto sala nini? Akabolate. Parce que libala bino bo boti mwana na bino ba parents mais boza na droit te so ba balani botinda moko to mususu wana akabona mususu. Et ça likamu na bino te. Osomona ata mariage ba sala nzambe tozo pambo libala na église. On remarque que mariage est sala mana na commune. Mariage civil est sala na commune. Mais ceux qui ont problème à divorce et comme assurer comme communauté comme comme tribunal de paix. Donc pour dire que mes parents vont comprendre que boza on a pas na ko sangisa batu na libala. Mais pour na kabula bana na bino na madome na libala, ezali comme na bino te ba parents bo keba na malédiction. Biso basal na nzambe to sambel. Nde Bible dit dans Marc chapitre 11 dans verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous les avez reçus et vous le verrez s'accomplir. Tout ça na foi que le quoi to sambel parce que c'est un problème spirituel. To bonde la nzambe, nzambo biso to sambela kwa mata na croix Jésus-Christ. Akufa po na couple eza na kimia. Maman Ozana kondima que si tu sali prière de l'autre Dieu peut faire quelque chose dans la vie à moi. Papa na kondima na komona Yesu. Et bon papa, ozana foi que ce qui te pondeli awa lelo nzambe akotsa kimia na vie à moi. Papa pasteur, nayi pamba te, nayi pona makambo pona solution. Landimi. Olotika na yembela yo. Amen. Olotika na kumisa yo. Amen. Olotika na sanjola yo. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ne pai na yo. Amen. Tika ngai na yembela yo. Amen. Tika ngai na kumisa yo. Amen. Alléluia. Soko moninga na bitumba. Yo moye otelemi. Oza kozela na longa Yesu. Amen. Alléluia. Lukuli la mbebonga na kolo nango. Yesu obonga na nkembo na yo. Amen. Utika ngai na sanjola yo. Amen. Alléluia. Ona kombo libota na biki. Yahweh. Amen. Na komba noko na biki. Yahweh. Amen. Na biki na kombo na Yesu. Amen. Alléluia. Ona komba libota na biki. Na komba famille na biki. Yahweh. Amen. Na biki na kombo na Yesu. Amen. Alléluia. La Bible le dit fils de l'homme frappe le pied, frappe le main. Dans mon canal Ézéchiel, tozo bois kaka moto. Na kanyonso ya banguna o ba mimi destruction na kati ya libala ya notre sœur via moto na nzambe kita ezikisa au nom de Jésus-Christ au bondeli. La Bible dit Zambe abongwanite. Alors le faible là continuellement. Tozobe la siko moto 3 fois. Et notre Dieu va faire quelque chose. Azo libérer couple eux. Sauf que notre frère Azaki a quand même quelque part. Ou notre sœur qui a été déclarée sur quelque part. Nous nous déclarons que la liberté au nom puissant de Jésus-Christ. Et quand on tombé la moto 3 fois, première fois, en déclarant fait au nom de Jésus-Christ, il détruit. Fire! Il détruit. Fire! Chiffre 3, ça chiffre résurrection. Une des 3. Fire! Jésus. La salle Nanzan Bazo Chamama ma vie à ma bouche. Vous avez déclaré
liberté quand on a quatre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au centre Israël. Kolo restaurer nzambe parce que nzambe kolo tika okotsa kimia bisika kimia zangaki to bengyo nzamba biyano nzambo zongisa ke sengo na mitema bato kolo zongisa kimia lelo biso toza kondima lo sambo ekomi tozondima kande to sambela mama bia zozwa kimia tondima ke libalo nzambe ezozonga na kombo no mosantu biso to tato les victoires bamba to nzambo yokaka to tato les victoires kolo restaurer parce que nzambe biso tozondima lelo yozo kotia kimia poza nzamba bomoi na kombo no mosantu bien-aimé nzambo to sambela Bible lobi abongwanité amen ezelo te bomami boso na nzambe yes pendant que basala nzambe bozo bonde na zomona signe moko ya mwindu elembo moko mabeli boso na libala na bango siko papa bozo tchema bo bozo déclarer za la musika au nom de Jésus libérer couple na bango au nom de Jésus libérons ce couple au nom de Jésus elembo nyonso mabe Seigneur oye kangaki libala oye to fongoli yango na kombo no Yesu kolosoki singa to fongola fili bakanga bito zo fongola kolosika fonga mana komolo Yesu to bande olongola elembo nyonso mabe elembo mabe longwa au nom de Jésus tika nzambe restauration se manifeste au nom de Jésus libre au nom de Jésus. Père Olobi, la prière de la foi sauve. Nous croyons que ce couple est complètement délivré pour ta gloire au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Papa Daddy, vous voyez des soucis pourquoi? Hein papa? Hein papa? Oui papa, moi-même je suis bâti. Jusque là, je comprends nini. Iringai, moi ça coquine de câble, tout ce monde en gazo. Même qu'on explique nos kokati. Na yebaki yangu bie papa na lento kotika yote ngala za lokolo tato ya butiyo hata uza kuvanda na lupangu na mai na yebaki deja ke mwana na ngaya sana makambo hata mkolo wana lelo biengana ngawana na yebaki bie uzala kina kanda to biengana kanga limbisa pena na mwana yo je na lobi envoûtement c'est trop dit je peux dormir pas limbisa kana mwana biloko boy ko zo na société papa limbisa ngape nazadi tata na butayo epuis loko na kuyibisa yo na bulingo mataki zanga kate mwasi atake yi azali kaka mwasi na yo azana muntu kya kubuma yote sala nyonso kende kubondela mama na bana ebiso pe na ba mama na bino to soanaka akanga akape biloko mesuka na ngolo kula ngamuntu na lula akai na landa yena bondela ka suka na ngo mama na bana azonga kanja mwana wana asaya yo mwasi ya yo sala nyonso makila wana ya mwana wana ile kufuanda pa ya batu mususu tena kenda kubondila mama na bana yepa kulimbisa yo pamba ta yibike mubadi na ngaye kama tashari ya mwana siapusa ni soko za kutika mwana lesale bana baza kubebela ndengi bwana kenda kubondila mama na bana asonga ndako uzako yuka ngapa padani est-ce que papa akoyoka ngai via akoyoka zadi mama na bana na yo akoyokila yo na pesi yo conseil sala ni onso kuma kuna bondile yi yebisanga banyongo nini oyo dadi atiki so na biso makambo mwa mbala nasala ngai oyokilanga mama ebele banyongo atikilanga $2100 mobimba nde naza befo nafuta bato ye oza na combien déjà na montant oyo oza na
montant nango, il y a $300. Pas même moitié en bon. 300 pounds. Seulement $300. Bon, ça va. Soit 300 là. Comme ça, on est venu non ça. Ça va. Donc, nous avons un bon il y a 300 et 100 là. Parce qu'il faut y aller, chérie. Ça va, danger. Là, ça déjà assuré. Nous allons voir chérie. Ne va nyongo, nyongo se commis na montant au thé. Yango. Ils sont à 1800. N'ayez pas peur. Nous avons en charge. Tu comprends? Oui, ils ont 300. Nous avons 1800. Lobby ngamona yana. Ça va? OK, puis ça rien bomba. Tika ko nyoka mate pona ngai. Ça ila na musaka wana. Ça va? Bina ça sur na yo. Na ebike pa na yo esimba. Tango nazoya na lie musaka mais lobby to lobby wana bataba nyongo nyos na yebi ndenge nini ya ko se débarrasser na bango. Ça va bébé?
Maman, maman. Je sais qu'elle a ça qui m'a bien, maman. Envoûtement, maman. Même ça, les envoûtements. T'as la moi, on a besoin de la colle, maman. Zona ndako na. Oui, les gars, maman, tout bossa. Dans zone la société. Il me passe dans Nzambe. Dans des milliers de l'école, Nzambe peut obéir. Pour ça, les banzela, nous sommes à la moi. Nous sommes à la maman. Limbisa papa, maman. Ngai nous sommes responsables. Bino mosaka na ba vie hein. Moi si yo moko, moi si yo moko. Okosundela mwasi ya yo moko. Oyi makambo sala mama na ye? Ngana sala minga ko bate. Soki na lobi na bi moto mabe. Soki na gangi na lobi moto mabe. Na ko bate papa. Menga ko répondre yo. Na ko répondre yo. Dadi na lobela ko nini? Liso nanga moko. Papa na tango ye pembe na biso zwi liso nanga moko. Yambanga yo za mwana nga na mama na. Talela nga liso nanga moko. Dadi yo kolela nga mwana lokwa biso tona bomo ete. Soko mona ki aza kitoko te. Dadi, olinga koya kozwa ete ke osambuse bo comme sebo. Mwana bilamba kolata bien te. Talanga mama nena zolata bilamba oyo, ya ngo ya sika mena olamba. Papa, oyebi ke libalo ya yo na mwana. Papa na yo alinga kate. Ye moko yo avandi. Motalinga libalo ezanga. Papa, soki na kaniso yo sala yo. Tanga na yaka na ndako. Papa, kapo na mwana ngalo, ngai pelo kwa na liso moko ya mwana na koma zoba. Mena modelo zo nyokola mwana papa zala kate. Kaka mwana. Kaka ndiko mwana na yoko tala ngai te papa. Nazaka na libala ona ngana boyaka. Na boyaka yango. Moto ngaka bala mwana esali beno azekwa. Ye moto ngaka bala via. Ngai na zekela beso nte ko ye kokima ba mango. Soki na Kaina la police. Pesa wa grenade. Na ye pa na ye. Po mutu na pula mi. Bo toke soki. Nai. Loko sa. Toke biso mi ba. Nabi na ngai. Toke longo. Osili ko na resa. Daddy, bonu salanga boyo bo mangana liso moko nanga. Boni papa na sala nini? Janine. Na sala ndenge nini mama na ngai? Mwasi kamipesi na nzambe pona yo papa. Dala na nona kokolo bela papa. Na bima. Na beli boma, na lobela koni. Na lobela koni ni papa. Yo kome bentaba be. Ntaba be. Oye ekabondela. O kome mbusu. Papa. Omoni na miso na biso yo fuka miti. Yo lobaki yo ko fuka mate. Bona boy mwasi nzamba pese pouvoir. Okome bentaba be mama pardon. Omoni yo komi boy. Mama. Omoni tokomi wapi? Papa, tokomi wapi? Ole ko bondela lobe ko sana. Zonga ndako. Papa, zonga deba kota. Kota ndako solo bi olobi koki. Omoni okome mbusuti. Zonga na ndako. Alinga zonga na ndako. Tika kuna. Tika magama bango. Kota ndako. Kota ndako bango bana yo kutema. Okolo bango mate. Yo mo ndimanga ete. Mama, zonga okuma no yo moko.
Bonjour. Bonjour. Matanga na elimbongo. Ya uza deuxième fois na ya awata yo moko. Olukela nini ya yo liba longola musala. Oike na magazanga na zo so à l'aise te. Uziblo ba yo tika mbongo te ya. Oh, et puis bilambango yango ka olati. Pourquoi ko sanga bolingo tina niveau oh ya ta yo moko. Muninga ede yo. Okoza na souci na ngate. Ya. No olati no bilamba, olati na mbongo. Oui, que l'on a enquêté son bon année. Non, c'est ça qu'a dit vraiment. Matanga na lolo tu ko sa ba je. Oyebi, tu ko sa ba je opesa ngakanda ya, opesa na mbongo kwa na linga boete. Ngana ya to bosela ba deflozo sa so indeni ne. Ubosa ba depesa ba mbongo na ngana pululu kuna bolia bomela. Yo fute zate. Ta ko sanga ba aventure te. Bilambo esala ki o legelege na ba pululu kuna, ozo bino na sa ke yo ne mwase bolata. Oyoki, pesa mbongo na oyebisa oya na ya kama be. Na kama bino oyebisa osuna fasha na mo mutu kuto kalmenga sato na oyoka pesa na mbongo na yebisi yo tango yaki ko defa oyaki na longa mawa ko defa so bolata ba mona oyo ne mantanga oyoki neso pesa na mbongo machanga pesa moko se sa ba jete na ndo bana o oyoki epi ngala ndo bote no mupanzi mupanzi wana makelele na kati na yebisi yo vendredi na oya mandani mama oyi jali pangu ya machanga te jali pangu ya machanga te oyi jali pangu ya tate ya machanga te ya mama ya machanga te un peu de respect tika tapashi nokti papa on mona na jamais na pangu na papa weza déjà na sonate na l'excuser na sonate wala ye yo yo ko biloko na nga ko se na ba pangu machanga trafic d'influence au monde yango Bima. Maleme tonto maleme ko bizana longa boye. Vendredi na osonga. Machanga. Umani makambo kombe kuluka kana katel pa. Odi ko kimisanga ibi bakidi nga. Odi ko kimisanga bakidi. Mama, ezala mbala no ya suka. Oya kokota bata boye la ko chama makele na katel pongo na biso. Lupango ezala ya bino te. Ezala mbala suka. Kokota bata boye na lupango toyoki. Ba ko chama makele na katel pongo sondelo pongo na bino. Boni boye ko matanga nini nango? Ya nini? Nasema mbonga la gomo pesa ngai? Matanga.
nani ayebisi oyo suki pourquoi kaka ngai na mutu nazwaki mpona prouve dadi ke eza spécial te dadi azelo te aya sakai na nga akotinga baniongo okutu nayebi ntina te afuti baniongo ya dadi te afuti baniongo te ata moko te oyo dadi akotisa ye ngai mama nga nde naza bebata baniongo bazotungisanga tu moma nalalaka te naza lese te mokondo asire nga ke kofutela nga baniongo nyonso dadi atika ye nga na ngo nabi oyo nga nazo mobala kitoko mobala bien mokondo akosi ngai ke bandeko nde batindeli baconteneur tokenda ntina agence nzoka eza nango lokuta yesu na bomoi mogondo escroke nga ntina moke na nga na bandeko osala économie mpo ke ekoka na se débarrasse na baniongo ya bato mwana mobali na escroke ngai yango apart nga ngai na bandeko kozala na ye ndenge escroke nga nzoto donc nyonso bandeko koloba na ngai ata moko te ya réalise yango sila naoloka motema mpasi te nde nini yebisa ngai nakolia biloko eleka wapi mai nini nakomela po eleka likambo ezokomeloka madi na ngai na telasiti to oza nango na nsima boye okutana na bato ya bindo mbongo na bameli lisusu o likambo nini boye darli na ngai likambo nini dadi atiki nani ya minene ya nyongo ngai nakanisi nde tozwaki mogondo donc makambo ezobonga ndenge olobaki soki fisa ya bayaya aza soki ayetie makambo eza ya malamu oyo kozwa susu bindo nde komela oyo lisusu batiki na baniongo azwi susu oyo ayo lisusu jebisanga tokosuka wapi na 300 na ngai ya suka natikalaki nango mokondo abi te ifo tikanga maboko pamba tikanga mpena na lineya amelinga na $300 na ngai ya suka oyo etikalaki bindo akosa kindumba mpasi obiki eza na nzoto pasi pasi makasi na baescroquerie yako nga mpe ntango nazomona mogondo wana nazolinga naloba ngati eloko oyo ekobimisa $300 eloko oyo ekobimisa $300 ba 500 mais eloko moko ezofrene nga kaka yaya mwasi kitoko oyebi moto akoleka kaka boye te dali kombele bato baoleko kaka boye eza nini na Martin Santina aleka yo kaka boverka molele aleka yo boye eloko nini ndeko na ngai darli wachance otravaillaka na perte tena tuni otravaillaka na perte donc nayebisi bikeko okoto nyongo ningisa ya pamba po bikeko etambolaka na nzoto oza kitoko nano oza na sititrene oza na nsima na kisi engesa mwa flamme moko boye tonga to bato nayesi baimmeuble tonga totonga na kati ya saso toza batonga tolelalela te via nyongo po ani oke nayebi te yebisanga sani mpona mokono nasale nini yebisanga tengela komona mala miso netanga boye te poani ngai mopesanga mpasi naolinga te nalelaka tu moma boye esila siko naosala nini makopini yebisa ngai nasala nini kuna omoni ngai sila nambona nanga babulu yeki na ndima na ngai nazwa mbongo na ngai nafuta na ngai na flat les amis mpo eza kalme navaa na ngai nabenda na poe na ngai na raisonne mpo ngai nde navanda naboya na ngai makambo ya mibali naboya moto akosaka na nzoto na ngai navanda na ngai na raisonna nazelaka ya nzambe omoni mogondo ne wana naoleka ye atushe na kula mabe akotisika bakota te oleka ye ndeni sila motu kuta omonana te yo ozwele wapi telefone na ye kuta yambaka lisusu te okomona ya mokondo wapi ayambako te pesanga nimero na ye tika oloba soni te ngambo nazwi charge nde akosa charge na ye nga la kinoise te omoni mogondo wana bakomeli eripe apona deya cimetière
papa. Continue mon ménage. Comme on a après, hein, s'occuper de yo. Il y a le mot de sa maman. T'as le beau maman. Il y a une mise à canal, on va la monnaie. Et pas la ngaza en Afrique du Sud qui m'écoute. Maman, quand elle fait ça, bon, n'est-ce pas? Mais qui dit c'est un programme de salle pour l'année. Biso ba teke moni biso ki to bonde mobali to zani kamto mobala bonde biso trois fois à tout ça des places spéciales. OK. Papa. Tiens voilà. Maman Boni. Dami mobali na Boni. Papa la mobali komi to misate. Boni ngezanga mode. Moni makambo yaka na moti. Merci d'accueil. Il faudrait qu'il me marre parce que nous dit que merci parce que on dit l'invitation à envoyer. Merci. Problème nini? Ndo fande oyebite. Nebe lo tena ebani. Ize nini ko be fi, hein? Ilokondo, mbali na ye.
nani garçon yi moi oya kwa wewe mteo Comment ils sont les gars venus avec sur l'ambi wana. Ba tu connais ba tenga na kuna mo meka solo. Il paraît que ba tira que poison. Mais après finir ce qu'on a poison on a kaka té. Ba biki mkondo azaki na malade bandaka la malade. Abomba malade. Donc il est là ça bongo. Asala ndina malade. C'est la moi et parce qu'on est là c'est bon. Ala peka na malade on fait kaka o wana. Malade nini? Malade oh ka yega. Maman. Belle fille, c'est la maladie. C'est qui n'a nous dit, il y a tout maladie. Maman, nakanisa nyonso ileki bino moko misu imoni matoi mpe yuki oyo ekokaki kuyuka mutema mpe ebombi oyo ekoki kubumba omoni suka ya machanga nyonso wana nini kulandaka vina prese eza na ntina te bana mubiro tangu nyonso oza kulela papa nga na kodi naza kusala te ebuyi papa pesa ata na ta nzambe ayibi ntango papa biso tusi tukodi batokomi bagrande fille toza kubala te ntango mosusu famille oyo to famille koti ya mama yayanga papa neyibi pungu te iza na famille ya mama ne bino yibi pungu te mbangu lumwani isiki suki ni machanga nga na buku di bino nga moku kubanda mame de bino ken personani repose ya pe nzambe yaba muliwe ne kimia personani repose ya pe soki ezalaki ke naza na tata mabi tala na buku di bino na maître tai ngai baza obianga nga maître tai tindenge lukodi bui bongo ya teyeni komi basi mineni komi umbali mineni machanga ye tuzalaki ne yawa viya mbamba lelo kumona mubadi mususu lobi nyengo kumona mubadi mususu lobi kunela ndi mubadi mususu tala lelo yiviye machanga sika imemi ye akama tibu konu malaria ekane kite yangu ne vui bino basi ludinga nde mibadi badinga bino izale te yomu kumoni mubadi ubanda kusala fokisema ikusimba te mudero
ijala mwana mwasi sokumoni papa kudinga mwasi po moni talati diyo izipi ni mukuse usepede lubike oyi chérie na kujale ni na kufuandi ni kanti ni mudimo ni comportement ni force de vivre ni oui biango mbangu ne visa na tinete machanga yeyo akamati maladi Berivi yan pino bani yibasi sokulu kukamata comportement ye pauvre mawene bino lukukenda musika luvi yakate parce que nyonso itumona kana misu izali pa unité parce que ndenge tuza kubuyi ndenge tuza kuvivre surtout bino basi luyibake dibala mubadi mutu ayaka mwasi akoko kukende te asalende ata bulingwa ngwende kiyo ozali mwasi lakisa kibo mwasi ne o sokulu kuzala kimia sokulu luba kike tomviye nani machanga mbele lelo ibino pe tangu mususu kuyuko zali na kalembe lembe lukumona kusuka na pediatre to kumona kusuka sogi na pe witi to sokupe sisi ibanite achanga yo ana zala kine vie pressé lelo ya suki wa sikoi lukama tamayeri ite yabino pressé na vie ijana tinete